députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député lelo toza jeudi 17 août 2023 etikali 5 jours seulement pour la clôture ya dépôt ya ba candidature pour la députation provinciale, élection municipale et locale. Pas d'engouement na ba bureau. Masolo na député, plus de 300 personnes balinga ba kufa buto lelo. Nzamba bateli. Ezawapi pona nini dans ce numéro de l'émission Masolo na député. Audience ya Salomon SK suspendu. Bakozongela le 18 septembre. Ne sali ke ba suspendre yango dans ce numéro de l'émission Masolo na député. Nagoma opesi mbwa boyi batumba pne epai batumba ndako epai banani batumbi banani paralyser la ville à Goma dans ce numéro de l'émission Masolo non député. Les capables sont capables parce que bakutana c'est samedi tokozala na kabinda 102 tous les capables c'est tous les candidats à la députation provinciale et municipale baza obligé ya kozala zala ya koyana ba base na bango pour que tout changer nous faisons notre politique masolo babilo ko zo continuer kotika mana ba centre ya ba personnes vivant avec handicap pambate après désordre to suspendaki to lobi tozo ya lobi ba tikaki le lope batiki tozo kende malembe. Bien sûr que biloko komi muke, nous cherchons à ajouter babiloko mususu. Masolo na député, voilà. Akamuto solo lande yangwa. Aujourd'hui, c'est tout. Yangoto solo. Bande konangai, plus de 300 personnes balingai bakufa. Bazachi kouta Lubumbashi na avion ya CAA. Boko se rappeler que biso peto rataka avion et comme likolo nous se telemi ba prière e bandi ba tunyonso oyo o nazana ndaku 14 nazabo na ba o bazaki na ba business na ba o bazaki na économique boyo ka prière Mungu nitakutenganisha na Yesu. Oh Yesu wema. Mungu wa mema. Mungu wa Bishop David Oyedepo. Yesu nakushukuru Mungu. Ninasema upewe sifa. Mungu upewe sifa. Upewe sifa Yesu. Mungu wa rema tele. Oh Yesu. Yesu. Unaniponya tena mara ya tatu, unaniponya kunuku Baba. Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe Mungu wangu? Wako Yesu wema. Haleluya. Wako Yesu. Mutu na mutu azo sambela na munoko mboka na hii. Voilà. C'est ce que ça a été. Et là, on est salemi depuis 23 heures. Bayoko kita Lubumbashi, ce qui va 3 heures du matin. Heureusement que pilote ou Nazaki pilote Yamakasi. Na lignina ressortir 3 choses ou 2 choses na makambo. Ya liboso ezakota lisake tout ce que nous avons. To partage kana bato parce que bakoka kipe koko ya nyonso tikali wana lokola biso culture na biso ezalaka ya koforme bana te ezalaka ya kokabela bana ba papa bazana tante ya koeduke bana na bango batata kotambolaka uyiba musu bazoluka ba musu peka bitambola tambola na ndaku
abandonna, ce sont des missionnaires. Batikela éducation ya bana na bango na maboko ya ba mama na bango. Leurs épouses. Yango soki omena nketo komi na ndako. Tuna mwana entre papa na mama olingaka nani. Bana ebele kokuta ke na lingaka papa. Ce n'est pas parce que la maman est mauvaise. Non, c'est parce que la maman veille sur les enfants. Azo veille sur bana wana. Batata bakoma ba Père Noël. Bana bamona kayete, mukolo bakomona ye amemeli bango chocolat. Papa, azaka bien. Père Noël, un irresponsable ko éduquer bana te. Aye baka devoir ya bana terre basalaka. Aye baka te mwana nini asalaka nini. Deka sombi akoti na supermarché. Non, on ne s'arrête pas ya kozwa moi eloko amuke wana. Donc, ya que oye la kabana biscuit, lobi bana bakoma bakuluna, sote baba na kolongola bilamba na ba réseaux sociaux. Okoyoka pasi. Dengo zomo na batu bazanga mawa. Les égoïstes, ya kolongola na bilamba na réseaux sociaux. Akolo babuzoba, azotala teke ba papa na eba kolanda, ba mama na eba kolanda, baleki na ya basi to ya mibali bakolanda. Na loba karabino tangu na koti TikTok bana nanga bakoti singa TikTok baloba nanga nini ba réseau ya buzoba papa ezalaka te bazoba nde bayaka na éducation na bango na ba réseaux sociaux et biso tozoya na TikTok na lati chemise nanga bien soit air moko cravate na lobi nazo TikToker nazo like na pesi bino information dans 3 minutes bozu yango boye kozwa détail na ndeko Eliezer tokokoma soit na tokomi wapi télévision nde yango wana. Mais soki mutu azo penser que eza na réseau ya buzoba te réseau ya buzoba ezate. Retenez, si la technologie développe bisika mususu awe pa na biso zo komisa batu bazoba aller dans la maison des gens batu basolo la kalisusu te mwana na chombo papa na chombo mama na chombo mitu naka sikoyo mobali azo solola na nani mwasi na ya pese mukongo azo komela ka mususu chérie tu me manques nazo lala te. Donc oya ndako wana koma kimpuka oyo pe azakuna comment ça va mwasi na yo abota mama osho bala wana koma ex na yo mwasi na yo abota ozo tunela nini ozana poso yo kobota awa. C'est ce que nous faisons biso tangu tozoleka dans le média, si pas dans les réseaux sociaux. Bref, makambu ya crash d'avion eza koloba ke nyonso tozo sala to sala ke inventaire la mort peut nous surprendre. Ya liboso yango ya mibale mboka na biso actuellement on n'a pas une compagnie d'aviation capable ya kozunga mboka. Ngai na moni makambu ya déplacement makambu ya transport ezo poser problème na mboka na biso. Nzela ya malonga pona korelie Congo ezate. Les États-Unis d'Amérique ezana dimension ya continent. Na ebisa kabino soki ozu avion na Washington pona okita Los Angeles ozalo kola mutu azu avion na Kinshasa akita Bruxelles to Paris. Même distance mais ozana kacha États-Unis. Mais si ka wana koboya na yo okozo mutu ka okei. Parce que mboka eza relié. Et nous, on ne parvient pas à comprendre ça. Nzela, la route, ou le route, tozana ngote. Barai, otoko kachiko exploité. Na ebi sabino tangu mon vieux, Chéribé Okende Senga, personnel. Je ne sais pas si la régie va me retrouver mon intervention là. J'ai besoin de ça. Tangu na zo expliquer que projet ozo kende nango musika, et ko sala soki combien de mandats. Ba ebisi ba expliquer biso wana eloko moko soki TGV bazaji ko métro kin voilà ba yembisa même Félix waze kwa nzembo métro kin eza wapi otokolongola rai ya karato cha papa bobongisa nani otozanango batieli biso ba photo na tumwa video wana ko binisa ka batuke biso tozoko métro ezokota aw bozo mona lokuta ya modèle wana et quelqu'un vient avec ça il est à l'aise Azomi Koumissa, ainsi de suite, un projet qui ne va pas répondre tout de suite. Bah, éléphant blanc, Yangouar. J'avais réagi sur place.
naibisaka bango parce qu'on a cette liberté là d'expression. Tolongwe na eloko wana. Na yoki bande ko ngai awa na Kinshasa nengo zomona bambouteillage tozanango. Alors que ceux qui tozalaka ba réhabiliter kaka ba train na biso ba rail ba bongisi. Tokenda ka libanda na mona ka place ba boma ba train te et ça la kati lelo. Mais biso awa to lingi to sala miracle misusu na ebite so kinde technologie to lingi to comme avant. Ceux qui ba bongisi rail okomona ke bana changu ba ko souffrir te parce que aéroport train o bandaji ko longwa aéroport tina gare centrale train e kokota na embouteillage te bato ba ko banda ko ya et puis train be makabato belé en une fois. On peut y mettre ceux qui combien de voitures bakangisi ngisi bato baye na poko la même chose et kolongwa wane ke ba kitambo ketika sangulu matade kokeni nyonso tu wana toko travailler te tozo rêver tozo la kaka bato to sala métro kin bande konangai. Ce n'est pas possible. Na yoki ba changer ya pe na yoki kama makambu alors que nzamba pesa biso nyonso nzela ya mai toko tiko exploiter totie ba canon totie ba mwa bato ya mike ezo mema bato na Gombe awa tiki nkole. C'est possible, Dieu nous a tout donné. Ngai na kamwe na monika batu moko babimisi o une solution pour na bambouteillage na Kinshasa ezanini o balingi basala téléphérique na lobi nzambe nanga o kindo kite oyo téléphérique boko d'abord ko sala ngona courant nini et puis téléphérique ba téléphérique eza biloko basala kana bamboka moko eza bangomba ya makasi. Je vis ça na Wuppertal na Allemagne, j'ai vu ça na mona ngona ba Suisse ainsi de suite. Si quoi téléphérique voilà pardon. Et c'est ça le projet. Yangona ebisaka bino. Quand vous voyez, nous avons des coopérants politiques. Bayebi ndengeni ni coopérer. Bango bayebi ko lukambongo. Bayebi ko aborder batu. Ba créer ka relation même ceux qui lingité akokangamana yo. Les coopérants politiques. Bako kende bakutani na ba commissionnaire près le président de la République. Nalobinini. Commissionnaire près le président de la République. Moninga na ye, membre ya famille, oyo ali akana président, akutana kana ye sans problème. Oyebi musala azakana fonction te mais ye akota kana ye na oyo ya tout partout ba ye wana balobi ordre, moko atambola kana mura. Na lobi boy. Les commissionnaires près le président de la République. Ils sont soit membre à famille à chef, soit aza moninga na ye. Soit azamu tubaiban bakota kakuna moko bagarda kaye pa mura ayakoti lokola oyo coopérant politique ayebi a commissie master azwinda kwa kabelie azwi mutu kakabelie wana komi na nyongo na ye albisala banomenga yo muninga biso biloko ba minere wana nde toyeba wana bandiko yebisa chef baliena chef po bango baliaka na mokonzi eza lokola biso tete zotala pouvoir lokola mbisi na kati aquarium wana koloba mais to monaki la distinguée première dame ayaki na manifestation na yo oui ayaki na manifestation na ngai je l'ai invité alobaki ye moko ke na luka yango depuis kala pona kutana na ba o tozo mona comme le rejeté de la société pour qu'il honorer bango. C'est ça que j'ai dit. Maloba ezo zanganga pambate j'ai rêvé ce jour. Maman, j'ai rêvé ce jour pour na yo komona batu oyo babwa kama na société. J'ai rêvé ce jour, maman, parce que eza batu bazala condamné sans que ba juger bango. Ebele na bango ndengo komona bango wana baya mokili déjà na mandat d'amener na bango ya kede ke babotami batindi bango na ba prison. Distinguée première dame nazolo bango pambate parce que na culture na biso surtout na Congo kobotama mwana avec handicap ezali babe ebele baboma mabala na kati na bango maman ezana mwana moko
Mwana wana azali boso wana parmi bana tozwaka en charge avant di place wana kombo na ye Gedalia azo porter kombo ya mwana nanga Gedali oyo pe azana structure na ye babengi nous vous aimons. Mwana wana tango abotami papa na maman bazaki na likambo te. Du fait que mwana abotami avec handicap, papa ya mwana atinda maman na vacances, maman zonga lisusu te libale kufa. Alobake ngai na kobota mwela te. Ba personne vivant avec handicap, maman. Mwana soki abotami aza prisonnier ya libela. Soki bapa ya baye il faut babomba ye na chambre. Tangu baninga na ye bazo sakana yaza na droit kobima te. Mwana nzwaka éducation na école yaza na droit kotanga te. Elamba bakosombela ye te parce que balata ke lamba pour que batu bamona ye bamona ka ye te tina ya elamba ezate. Alors que bana wana maman bango te mutu basenga nzambe babota ma personne vivant avec handicap. Ba misusu pe ba comment handicapé à travers le maladie. Mutu abota mana ye malamu maladie ezuyé a commis personne vivant avec handicap. Ce qui a commis et commis le kola mokili ezo tchola ye balobi eza masumu na ye mwana wana ya muke asalini. Ba misusu pe bazo handicap à travers les accidents. Yangonga na lobaka na batu toute personne qui se considère valide c'est une personne vivant avec handicap en téléchargement. Et koti kozala ndenge to kotambola na mituka osali accident okatani makolo comme une personne vivant avec handicap. Ba moto ezali ko créer autant de ces personnes là maman. Ndenge ozomona bango wana bavandi batu soti omoni to pesa asbel na biso pesa moninga sourire eza pamba te. Batu ebele bakanisaka ke ba personne vivant avec handicap bazaka bato akanda bazaka bato bitumba. Mais mokile pesa bango opportunité ya kosekate. Mutu abotami aza na prison. Famille na ye sundoli ye. Lelo soki okende na ba centre oyo bango bazo vivre okondima te maman. Bazolala na ba carton. Bandako wana bintseko etonda. Baza na droit te ya kovivre batoni. Na sina moni ba mususu autant de personnes ba vivre 14 ans na centre bazaliawa toilette ezalaka te maman. Papa bako sokola mai na 1h du matin parce que bazo sokola libanda. Maman bako sokola na 4h du matin. Toilette na bango bako sala na ba cantine. Maman ce sont le resté. Alors que ba mususu bazana ba famille aw. Yango soti bomona ka des fois ces personnes que baza brutal, eza brutalité te. Ezaka koloba na bino ke botala ke pe biso tozape bato lokola bino. À ce jour, maman, ce qui n'a lobby, nous avons malobeza pambate. Bazabatu bazalaki kondimate que la distinga kokati kotika ya ye misala aya pe kokutana na bangote. Je dois vous dire sincèrement merci maman pour le temps oyo disposé pour na koya komona bandeko. Sikoyo ba coopérant tango akobana koyebisa ye wana ye sololi na chef mon chef ce monsieur là il est bien hein? Azo pesa rapport bango ne ba solo la kana chef colonios à force ya kosa la campagne ye commissionnaire près le président de la République à obtenir à faire opérant politique oyo pesa ki appartement na Gombe oyo pesa ki appartement na Cité du Fleuve oyo pesa ndaku oyo bomona ka vanda ka eza wapio na ma campagne apesa ndaku wana valeur nango 300,000 400,000 dollars apesi les coopérants politiques ayebi ko lukambongo tangu siko ba konome ye makambu ya mbongo makambu ya minere akosalela le peuple d'abord te akoluka a gagner mbongo na ye au centuple akozwa ba appartement wana multiplié par 10 par 100 yango bozoka ba mbongo ebele ezali kokende. Et nous à l'action commune pour la République nous prêchons par l'exemple. Aujourd'hui on n'a pas de compagnie d'aviation ya makasi et tozo kene nengwana ba marché ba to bazo zwango auprès
ba coopérant politique bazozwaka ba marché auprès ya ba commissionnaire près le président de la République. Bato ba mona na mokonzier nyonso baliaka na ye, ba melaka na ye, ba master na ye. Nana mona te. Les chefs n'a pas d'amis. Ce que oza moninga ya Félix. Chef de l'État zakana moninga te botika biloko wana bozo sala. Eza kutu bitumba bino bobunda te bozandengwa. Et voilà, bato balinga ibakuf. Même la banque d'épargne, il y a 50 millions de dollars. Toza incapable ya kozala nango. Toza kana banque de surveillance. Banque de surveillance ango wana ba coopérant baza. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action. Oh, yezaka abiso. Eliezer bakonome yete. Nazana pose ya koleche ba bote te ya ba commissionnaire près le président de la République. Kota la nenga zola ta ba veste wana te. Yeba ki aza commissionnaire près le président de la République. Voilà. Voilà. Et ce pays est abangelote bakoya kotonga biso. Nous jouons notre partition. Talaka kama manifestation ya muko autosali ya ba personne vivant avec handicap. Maman Denise aye konoré bango. Ale baké kuna ba pesi mongo. Wokende kolo baké liese. Même un voisin ya place siège na biso ya Serizali. Akita na ba 4h du matin zo sala bato interview. Na vita bato a peperde oyo. Tala bato a peperde na ko ya ko tindika yo. Wokende ko sambela ba photo. Bino nenge bozawa na famille politique bo biba bo rivaka kabila zong. Akozonga kana ete anyanya wanyanya. Allez, l'audience à Salomon Ska et Humilité va suspendre yango. Balobi bakoya kosamba le 18 septembre. Donc dans un mois, Maître Hervé Diakes, oaza chef à collectif de ses avocats na moni ba Maître Francis Kalomo na moni ba Maître Belewan. Azali ko expliquer les motifs. Des éléments probants en temps utile, mais en exploitant les droits de notre pays. Il est poursuivi pourquoi? Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on parle d'intelligence ou d'échange des documents relevant du secret défense, mais encore que je ne veux pas entamer les formats, parce que pour divulguer un secret défense, vous devez d'abord par nature et par fonction être quelqu'un qui soit détenteur de ces secrets. C'est alors que vous pouvez les divulguer. Tel n'est pas le cas, ni par ses fonctions, ni dans tout ce qu'il a fait. Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que l'acte géniteur, l'acte justificatif, le prétexte, les motifs qui avaient été à l'époque concernaient un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Et vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire du pistolet, on n'en parle même plus. Et nous avions toujours dit, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi les démontrer, Salomon Kalondadela est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel et de toute façon il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice militaire. Parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégularité, d'une interpellation qui était fondée sur une accusation fausse dont les auteurs eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas eu le courage de les soutenir devant la justice. Avec le M23. Voilà. Alobi ke makambu bakangela ke za mususu. O ba yeko bimise za mususu, il faut totala ba makambu ngi zaleli. Espérons que ça sera comme ça. Lokola tozolo be la justice. Les co-accusés. Il y avait François Beya lobi batiki bango. Bamoni libanda après 18 mois. Mais toyoki ke za liberté provisoire. Ça dérange un tout petit peu. Parce que makambo ebele komika bakanyi mutu après batiki liberté provisoire sans que toyeba la suite c'est quoi. Kana habité. Mais pourquoi on les a arrêtés? Bakangela ki bangoni. Bo explica kata biso toyebaka ekozala malamu. Tension na Goma lelo. Batu balobi eza pona makambo ya état de siège. Lokola balingi état de siège te eza lokuta. Ba chaîne ya lokuta mutu bazali koloba na ba journaliste à lokuta
na ba politicien ya lokuta parce que aujourd'hui tout le monde est journaliste muto akopekisa muto azate bamusu bazo sala na Twitter bamusu bingana zana TikTok bamusu tout le monde azage journaliste comme journaliste mikolo na Goma likambo zanini lundi o banlevaki étudiant moko ya ISTA kombo na ye Yusuf Asumani tangu ba levé ye ba kidnapper ye ba étudiant ya ISTA ya Goma ba pesi ultimatum ya 24 heures balobi il faut tomona ya 48 heures plutôt il faut tomona ndeko na biso lokola ba numéro ezalaki kobenga benga oyo ba kidnapper bazali ko utiliser mingi eza ya Airtel nde ba étudiant wana babimaki lelo na Goma babaniko bamba mabanga na banda kunyonso ya Airtel parce que bazwa Airtel d'être complice ya makambu ya kidnapping. Comment on ne parvient pas à retracer ceux qui font ça? C'est ce qui s'est passé à Goma. C'est ce qui s'est passé à Goma. Et là comme sous zate. Ouais. Et là comme sous zate. Toti kaka kopesa ka ba info ya lokuta. Biso. Oui, il peut m'arriver que ngai pe na pesi information za yangote. Nazonga kaka wana lobi na batute. Likambuana na lobaki ezalaki bongote ezaboyi. Moi je corrige toujours. Je corrige toujours, mais il faut voir que tobraka ka ba caméra na biso. Pour chacun doit jouer son rôle. Mutu na mutu azo jouer rôle na ye. Je suis parlementaire à l'Assemblée nationale et je parle. Awa nazo ya par l'obligation de redevabilité. Yango na lobaka na ba membre du gouvernement. Botika kosakana na batu. Nous savons, si vous ne savez pas, ezalaki soni ya komona okomi membre du gouvernement bake ko vani sabino kuna l'état de penser mongo pour que basala bino séminaire ba yebisa yo okosala nini. Venez chez Acer, vous allez voir comment nous formons les capables. Vous les nommez aujourd'hui, il sait par où il va commencer. Venez à l'Acer. Bon, comprendre. Au commis ministre, bakeko kangela yo na hôtel baba passer le séminaire pour vous apprendre ce que vous allez faire. Vous n'avez jamais été dans un parti politique sérieux. Chacun joue sa partition. Biso tozo jouer à biso partition. Bino ba membre du gouvernement. Boyebi ke mikolo nazo sepela na vie nanga veka na nenga ko sakana te. Veka mikolo yo. Moko azo bongisa pona kokende ko bunda pona social ya pep. Wana mère azo lekisa azo contrôler ye mbala moko ba tcheli biso. Voilà, le VK est en train de sortir. Il va chercher comment ranger le social du peuple. Papa tchelanga ka moi image wana ta la mère nenga zo bongisa vie nangai. VK vie ye nanga zo tala ka gaita baka moyo. Vie nanga zo bunda pona dollar ekita. Moko arobite. Petit nanga masaro ya tozo moi pose parce que il faut to bundisa déjà dollar ekita bien. C'est là la photo c'est là la photo. Après ce que j'aime chez mon vieux, ozomona wana akia simbi mère tokende, il faut les social on doit réparer, on doit travailler dur pour que les social aïe. Hein? Oh, parce que nalobi nangelo côté, nalobi il faut kozala batwa baza concentré comme ça parce qu'à tout moment il s'apprête, il est toujours debout, aller en train de chercher comment kobongisa social ya peuple congolais. C'est trop bon. C'est trop bon. Kabiso pe tozo ke nekotika bilo. Omoni biso so ki to la muki tozo ke nekotika biloko et na ba centre ya ba personnes vivant avec handicap, toke to tikiawa. Papa tselanga wa image wana. Toke to tikiawa to pesi, toke to tikiawa to pesi to. Kaka boy. Après balobi mon Baliembongo, oyo maman Denise a pesaki, oyo ba pasteur ba pesaki. Oui, bon, biso tozaka debout, hein? Vient nga peso ki ala muki ali bonga mi mère ya bongisi rapide. Le social du peuple nous préoccupe, le peuple d'abord. Le peuple. Allez, le rendez-vous c'est samedi. Échange patriotique et nous sommes sur cabine 102. Hein? Tayo ko zongi sangana makambo wana te, nasi na sodeti.
na lobby Kabinda 102 samedi au échange patriotique tous les capables na ba base na bino boye wana tout ça na heure à copé matin oui Kabinda 102 croisement Kasavubu après la station na aser okoyoka aser show tokobanga tokobangisa bazobanga to bazobanga te bazolinga to bazolinga te aser mujil mubi siko parti ako zana mbongo te bato bayaka kuchama bonza yo sio mwana parti bato bazoya kuchama bonza uzomona ke mtu azobungisa pa na ye ndenge na lobby il faut que la ba ministre il faut que l'actif hein vient avec amigolo yo vieux na olela yo fort mon vieux na olela yo fort mikolo allez tomonani Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.